Mama tambola penza mokili bandeko nanga omona makambo. Ebele ya batu toyebaka comédienne na biso na kombo ya Fatou Miracle. Bandeko nanga. Ebele ya batu toyebi azalaka mwasi moko azalaka na biloba loba te, azalaka mwasi moko amipesaka penza respect ya makasi. Aza moko ba comédienne oyo azalaka na social penza ya makasi, mais bandeko nanga ezaka pasi koyoka ba makambo ezobima na munoko ya ye moko comédienne na biso. Eza na batu ebele bazalaka so yaza na likambo moni na ye aye alobi kandenge ezalaka, mais eza na batu mosusu bandeko nanga akoti kozala na makambo moko ezoliaka ye na sese, a préféré alela na ye na coin ye moko ke aya kobeta ngo lisolo. Mais mosusu ke moni mutu bandeko nanga afongoli munoko alobi ke no lelo na loba makambo na ngai seke bandeko nanga ekomi nango ebele. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka bandeko nanga avant de continuer na makambo ya comédienne na biso Fatou Miracle. Gavker ayeli biso ba solution moko ya bien, Gavker ayeli biso ba makambo moko ya kitoko, Gavker ayepe na ba solution ya kafu bandeko. Na Gavker bika na yo lubela kande balobaka bika na yo libela bandeko nanga na Gavker ndeli kambo. La famille Gavker azawana azosunga ebele ya batu, azosunga penze ebele ya batu o nyonso amoni ke nzoto na ye ezotungisaka ye, nzoto na ye eza bien te. En tout cas na osenga na yo kotaka na Gavker, benga Gavker, solola na Gavker bakosunga yo. Ezala mabota ya ba mama, ezala mabota ya ba papa, en tout cas Gavker azawana pona kosunga batu nyonso o bazana posa. Gavker asunga bango côté santé kandenge zalaka na ndenge moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino Fatou Miracle. Nini ezole kabande konanga, makambo pasi nini lisusu na comédienne na biso. Avant na kota na mamo zindo, ekozala mwa bien na ya kosensibiliser na nou batu nyonso ya sika. Bande konanga soki oza muto sika na chaîne na biso na osenga na yo o s'abonner massivement. Tango zo s'abona ka bongo kobosa na pete ko klika ka ngonga ya notification bandeko nanga ekosala biso malamu mingi.
Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu, bambote na Madame Gracia Mpoi, bambote nanga na yemoko Madame Madrine Mafuta, bambote na yemoko Mama Lisi Pitu Yabalisi, bambote na Mama Eugénie Zemanga. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyelio offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango ya koteka yangoyo, bamapango ya kosomba yangoyo, sombela bana na yo lupango bandeko nanga ekozala malamu mingi. $350 ya pamba osombeli bana na yo lupango. Na boy nanga lobi to après lobi okufito ozate, bana na yo babanda telengana ekozala malamu te. Sombela bana na yo lupango, tangu nzambe ya bomoy azopesa yo opportunité, tangu mwa bambongo ezokota ekozala toujours malamu bandeko nanga osombeli bana na yo lupango na système moko ya bien. Voilà. Bandeko nanga nazotikela bino mwa maloba, mwa audio ya ndeko na biso kandenge zalaka na kombo ya Fatou Miracle. Boyo kabino moko, boyo kanini azoloba la famille. Et puis tokozonga simaka ndenge zelaka pona koya kobeta masolo, mais na otikela bino la famille bolandango na bukebi nyonso kanenge zelaka na système moko ya bien. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Non, combien? Non, 6 na suka avant entrer à Astel. Les psoto ya kitchen. Quand toye to kaboni na ba parents, ba maman batikala ki. Psoto yi somba na petite sœur nanga. Qui peut pas place, il fallait tout quitter. Pas maman coulou, tout ça qui vraiment bien. C'est pas maman coulou, tout la bis. Bien, moi c'est mon conzi, donc tout ça va dans mimosa. Tant qu'à la côte, je suis basculé. Donc, tout est baby. La bête histoire baby. Bon. Tu me suis battu, et ça l'a dit, tu peux pas na parents nanga. Naibaka. Liboso nazala kanda somme to solo là. Je suis avec ma maman, je suis avec moi. Vraiment nazala so comme ma parents no bomo comme ça ni type en kanda. Et ça kanda na mawa ensemble. Si je me souviens ba ezana 2000 combien? 2008. Hein, 2008. Oui, 2008. 2008 ou 2009. Non, 2008. En décembre. Si, en 2008, en décembre, il y a les 31 pour tout côté 2009, voilà. Tout ça, on a veillé, parce qu'il y a un samedi dans le Mangembo. On a mon espérance pour Bakadi. Ok. Banadadi. Ils allaient veiller des prières, monter, il y en a des qui n'ont pas. En tout cas, tout de suite, au Lembi. Oui, bien, bon, quand on va parler, on va couper. Et ça, là, bien. Oyebi, au sali matanga na yo, aussi, si peu oyebi qui non, nous en avons fait l'île. Parce que oyebi te que tata kufa, oyebi te que maman kufa aux autres tatounes, est-ce qu'il baza en vie, est-ce qu'il baza te. En tout cas, veillez, wana, les 31 et à 2009, 2008, pour tout côté 2009. Tout ça, a vraiment déterminé la petite sœur Nanga. Tu y veillé des prières, après, on a veillé, là, il y a les bons, ma batnie sur ma kim, ba okota na kati. Ko batnie sur batika ibana ba opola mbola. Mbola na zo so na yebi kote. Na bina kim mbolo te. Lokwa to iba kilo to yeli. Ah les gars, je m'excuse to simba ni to bandi tozo sambe, tozo sambe.
Ami ensemble on va battre surtout la vendre na chef na poto prière non il est mo il boso nga wo tant il est fond sur mon idade ngabi atanda nga simbi na ebisote déjà quand nga zo déclarer nzamba osala to kuta na ba parents na biso un jour so akufi to yeba ki ba kufa so baza en vie nzamba osaki to yeba ki baza en vie et les capé bonne année les qui après la janvier c'est quoi après bonne année tout 20 jours ils aura les 15 ouais ils aura les 15 dans petit tournage de notre répétition na oti répétition na zoni ndako fans et mon a téléphone est bon téléphone on dit comment il faut sonner bah presque il va beaucoup gagner ce bando benganga États-Unis mboka boye donc mboka belé il va no benganga ndo benga bazo benga mon appelle mon non yamba ti sonné première fois deuxième fois tant que sonné nga bibo na yamba quand même na yamba ko tout bien te ka hallo allô oui mais mon tout ça en panique qui voit non de ça là nga pena bi allô yafa comment ça bi nga yafa nga si oui wana oh maman abi maman ni oh maman Jenny pour moi on a appelé comme maman na comme les jeunes même bien kitchen maman Jenny ouais oh maman on a kokate bande on a boaka téléphone na boki téléphone leki nanga ya zwinga biyo comme to di ma téléphone ba bengi aisi suza mama mama leki nanga ekoso mama bitozali tozana Kampala tukimaka guerre tobimati awa na Kampala tobanzi matanga parce que maman sorti azoya wana azaka na idée aibika ke mwana ne amuke donc ne kandati kaka parce que ba mama ba mona bana on ba kolate na ibo bunda na période na bana ngana bando vivre na ici ba parents wana na monika maman papa te mais maman ebisinga ki papa a envie ebisinga ki papa a envie azana bunia bien tout cas moi ils ont tindé les billets à loin Kampala aya na leki nanga moka mobali na ibisi mobali nanga na je pesipe mbongo na bengisi mama biso ekoya tangu mama na biso aye comme des abos ya mama so amu na mwana mo ayo to yo ya mbela leki nanga amu na sko mwana mo bo olanda ngala sim aye bla yambiye on a un bana on parle de nos gentils to côté que na ça pas mon Jenny pas au côté là on a pas honte on a pas côté to fandi ndinga za jana attention moni biso na banda mo yo sekete au moins nanga na biti na tike na autant digérer na to ran toujours solo la tout solo alors Jenny pas vendre les hôtels na ye tanga pemi ali ya sukoli moi ce qu'on a mis Jenny parce que oh moi nani kaisi mwana yo ngabise si mwana nde ngapte mwana ngam na boti yo bota ngabise si na bota moi bisabela yo bota moi so banjolela abanjolela asa ça crise attention tant ça crise attention donc il est en hôpital malembe ba pesi ba kisi ya comment comprendre malembe ti bon il faut accepter qu'ils a vie il fallait autant la classe boina boye alobika o il fallait loba bon yo ko loba mais yo ko loba siko classe mo autant on a ni amakasa non autant amakasa tizo senga mbongo ezo senga ke no mutu moka asunga yo pepe o bana mama biso pe bota nga bisesi na bota mo biso bela yo bota mo so banjole abanjolela asa ça crise attention tant ça crise attention ok dans l'hôpital malembe ba pesi ba kisi ya comment comprendre malembe ti bon il faut accepter qu'ils a vie il fallait autant la classe boina boye alobika o il fallait loba bon yo ko loba mais yo ko loba siko classe mo yo autant on a ni amakasa non
kotanga makasa te ezosenga mbongo ezosenga keno motu moko asunga yo ti pepe oyo bana mama biso pe ti lelo toza na ye aza envie mama na ngai mwasi malamu mwasi moko alingaka nzambe makasi mwasi moko ya kitoko bomona ye na biso na keki nosa émission bomona mpe mama na nga papa na nga pa otoza na kine me azongi déjà aza na bunia donc naza na okana mama na nga na kine papa aza te ebele bakanisa keto miracle azala na tata te azala na mama te bamama na nga baza naa na mama naa na papa support Féline baparent na nga bakufa na guerre te baza henri bomona bango na biso nazongi na osala émission bomona kipaka mama bien fatu ye naoloba mingi te jo bomona akuta mosoko oloba mwa liloba ponga mpenza sans famille na nga naza eloko te aza vraiment eloko te alinga mama na nga trop. Voilà, la famille. Je suis sûre et certaine que ebele ya bato toti koyoka ndeko na biso Fatou Miracle ndenge alobi bandeko na ngai kande na lobaka toujours et encore que dans la vie mutu na mutu azalaka na témoignage na ye, dans la vie mutu na mutu azalaka na parcours na ye, dans la vie mutu na mutu azalaka penza na oyo ya ye ezalaka bongo. Donc na côté ya ndeko na biso Fatou Miracle ebele ya bato bamitunaka mwasi yango azalaka na baparent na ye, mwasi oyo eske baparent na ye bakufa ka ndenge bino moko bouti koyoka histoire na matan wana tango Kabila le père akotaki bino moko bomonaki mwa mbutu esalaki ke bato mosusu bakimaki, bato mosusu bakufaki, bato mosusu ebele ekomelaki bango, bato mosusu mpe na tan wana kaka babonga. Donc siko ye na côté na ye baparent na ye bakimaki, mais nzambe alola ka ndenge tolobaka toujours que soki oza mwana nzambe soki oyebi penza liloba nzambe, soki otiaka kondimela na yo epai ya nzambe, quel que soit les moments, quelles que soient les difficultés, en tout cas soki otieka mabolongo na yo na se, nzambe alola apesaka oyo nyonso tolukaka. Ngana lobaka toujours dans la vie ezala bato mosusu omona ngana yebi makambo nyonso mwasi ya libala, ngana yebi ndenge nini balambaka, ngana yebi bandeko na nga na kote na yo soki omoni ke ezana makambo mosusu peut-être bateya yo omona kake no eosimba te, otia en pratique o nyonso bateya yo, même makambo mosusu eosimbaka te, tiaka mabolongo na yo na se. Tango zo priaka Saint-Esprit pe akotaka, tango Saint-Esprit akotaka chanjaka pe ba situation. Ngana yebi ba couple belé omoni mwasi penza bateya ye, bino moko boyebi ezana ba famille mosusu bandeko nanga bazalaka soki mwana na bango alingi ya bala omona batata mwasi, omona bakoko bakomi kolakisa mwasi ndenge nini mwasi alibala ifo azala, omona balakisi ye makambo ambetu, balakisi ye ndenge nini baserviraka mobali, ndenge nini balambelaka mobali, ndenge nini babongisaka ndaku. Donc mwana zokota na ndako alibala ayebi deja makambo nyonso, mais akoti na ndako alibala bandeko nanga mobali azaka mutu likolo, mobali azoluka ka makambo mosusu libanda, mobali azaka na oyo azolukaka libanda. Bandeko nanga basi ya bongo omona kaka soki mwasi wana alobi ke quel que soit mes connaissances, quel que soit o nyonso na yebi na koti yango en pratique te, mena tia Saint-Esprit en pratique omona pe mobali mbutu to mobulu o mobali azalaki nango esilaka ezalaka bongo. Bandeko na ngai yango na yebisaka toujours bato ebele totiaka Saint-Esprit liboso, kotia savoir faire na yo te, kotia oyo yo oyebi te liboso, mais tiaka nzambe nanu liboso, parce que tango kotia ye liboso omona pe ye akozwa relève na ba place mosusu oyo peut-être okoka kosala te ye moko asaleli yo, ezalaka bongo. Ngana yeba ba mama mosusu bandeko nanga ayeba kolata te, akie koyebisa ba camarade bakomi koseka balobi yo na age na yo oyo yebi kolata liputa te, oza mwasi ya ndenge nini. Mais le jour oyo atia Saint-Esprit na ye na kati ya vie na ya lobi Saint-Esprit la kisanga ndenge nini balataka liputa,
bandeko na nga mama wana komika soki alati mutu nyonso fo atuna yo kutu nani mutu otongelaka yo bilamba yo kutu bamodele oyo ozwaka yango wapi? Pourquoi? Parce que atia Saint-Esprit na kati na ye. Nga nateyaka toujours bato, s'il vous plaît, totiaka kondima na biso epai ya Nzambe. Quel que soit que er mosusu ozo passer ba moment moko très très difficile, quel que soit que ba makambo ezo simba te, toyebi ke na mokili oyo ezalaka na bata mosusu bandeko nanga biloko nyonso ozomeka ozomonaka keno biloko nyonso ezo simba te. Okende na gauche ezo simba te, okende na droite ezo simba te. Er mosusu na vi ba makambo wana ekomelaka biso. Mais eloko na koyaka ko informer bino to koyebisa bino ezaka keno to tielaka Nzambe na biso kondima. To tielaka Nzambe na biso espoir parce que yende kaka nde akoki kosalela biso bolamu. Batu mosusu bazalaka soki a prier sambeli amoni ke eloko abando sambelela azozwa solution nango to mona batu mosusu na makambo kutu a prière na tiki nanga. Na obanda lisusu ko sambela te. Batika ka prière te. Ba continua kaka. Ata soki makambo yo simba lelo te me yebaka keno lobi kuna eko simba nango. Kanenge tolandi témoignage ndeko na biso. Baluka mama na bango do ba yebaki te. Est-ce que ba parents na biso baza kaka to bakufa? Mais les jours où bazwa décision balobi ke non à partir de maintenant. Tokendo sambela, tokendo belela mawanzambe. Ala kisabiso soki ba parents na biso bakufa to baza kaka. Les jours wana nde Nzambe pe ayaki komi monisa. Donc basali prière pas même un mois. Téléphone eye ko sonner. Makambo o babando sambela, makambo o babando luka, babando mituna ba question pendant des années. Nzambe aye ko pesa bango solution kaka. Na 15 jours soki 15 jours ya pamba. Solution eye ko zwama. Donc Nzambe na biso azalaka Nzambe ya bolingo. Nzambe na biso a répondra kana ngonga na ye pe na temps na ye. Yango mona ta situation moko ezo semble yo ke oyo ko simba te. Tiaka kondima na yo epa ya Nzambe. Lela epa ya Nzambe. Lela penza epa ya Nzambe, Nzambe azaka ka Nzambe abolingo. Lelo tokomi komona ta ba parents mosusu mona mwana nanga oya yo kakate, mwana nanga oya zo yo kate nazo comprendre te pourtant kutu na pesa ki éducation malamu. Orofunda mwana na yo epa ya batu ka batu oyo zo betela lisolo nde ba même batu oyo ba bandotonga kayo. Ka le même batu wana oyebi mitema na bango te, peut-être que bango nde baza la base, baza cause ya ndenge mwana na yo azo se comporta kamabe. Mais soki ofundi mwana na yo epa ya Nzambe, omona ke non Nzambe alola aosima motema na ye. Nzambe alola akomi monisa. Nzambe alola akosalela ye bolamu. Ezalaka bongo ba makamnyo so na besoin ko funda mobali na yo funda ye epa ya Nzambe. Tomona ka batu mosusu mona soki mobali yo sala makambo moko boye ya mabe ye bimi libanda ezala ba voisin ezala ba voisine asi abetela bango lisolo. Ezale pa na bango asi abeta lisolo moni ndenge eza boye. Mobali nanga kutwa finga kinga boye. Mobali nanga pesa kanga mbongo te. Mobali nanga emataki ekitaki. Donc quartier mobimba déjà basi ba yebi mobali na yo. Famille na bino kutu n'en parlons même pas. Ba camarades na yo bakomi komona mobali na yo neti eloko moko ya kosakanela. Yo moko opesaka mobali na yo respecte, mobali na yo place nyonso soki ndaka bazo finga ka bazo sabola ka ye bazo sasaka ye. Papa mama, place o bafunda ka mutu ya solo. Ezala ke pa ya Nzambe. Umoni mobali na yo comportement moko boye eza bien te. Mobali na yo akabaka yo mbongo te, mobali na yo maboko makasi, mobali na yo ki mobulu, mobali na yo momeli masanga. Funda ye epa ya Nzambe. Tongo funda ye pa ya Nzambe, Nzambe akobongisa ye na ndenge yo moko olingi. Ka ndenge olingaka te ke no mobali na yo amela. Yango pe Nzambe aosalela yo ka bongo. Mais soki okendo funda ye epa ya batu, batu wana bako changer mobali na yo ta. Kutu batu wana nde bakobandaka kosekaka yo. Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te.
ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.